Pourquoi ba prophétie ma bébé Vincent Chiluzi azokufa? Ah, ba prophétie koma kaka mutazo kufa, mutazo salabwe. Pourquoi pas ezala prophétie Vincent Chiluzi azosomba lupangu na Montfermeil, azosomba lupangu na Gombe. Prophétie Vincent Chiluzi azokufa. Baloti akufi. Bamonia na prophétie akufi. Ah, bandeko. Ba obozwaka ba prophétie wana. Bino te mutu bolokaka bato bakufa to ndenge nini. Po ba prophétie oyo edondwaka awa oyo nalandaka ezaka ya liwa, ya liwa, ya liwa. Mutu moko tazwaki prophétie que Vincent Chiluzi akozala engagé na Kingakati. Po Vincent Chiluzi akendeke kotambola na Kingakati te, mazali engagé à travers kuna. Wana prophétie bozwaki te. Sikoyo nde akofi. Ale sikoyo ba o ba tikali ba développer soki nani mutu akoboma ye. Ah, en tout cas, mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko makamusoso tozwa yango na masekite totalaka pe. Basali ya Nzambe to soi-disant basala Nzambe ba prophétie mingi bakoma kopesa eza ya mabe. Alors excès de ba prophétie ya mabe surtout ya liwa bandeko bofungula miso. Po liwa ezali eloko oyo basuetaka na batu te. Liwa eza pe likambo ya kosakana te. Neti Vincent Chiluzi azali jeune. Ah papa mais jeune. Marié, azana mama na ye, azana bandeko na ye, azwaka pe en charge. Vincent Chiluzi banda kota na monde ya media, ba porte efungwamaka kaka. Mais mutu moko te asalaki prophétie nango. Vincent Chiluzi bangaja ye na Kingakati. Azwaka salaire na ye ya bien. Akomi na santé ya bien. Loposo ya bien. Ale prophétie bimi, Vincent Chiluzi azokufa. Ale batu pe balobi bon, to profiter, to développer. Lokole ya Kingakati bo développer. Mama di mama mtawolia ye. Ou bien China Rambo. Bongo. Ngai na koloba na bino boy. Bato bazwaka ba prophétie ya liwa. Bangonde fobo tchaka bango ka. Misusu ekoza nango ya solo. Mende bocha botalaka bango mingi. Tamuso bangonde ba preparaka baliwa ya bato. Tamuso bangonde baliaka bato. Tamuso bangonde bakolo liwa wana. Po bino moko bolandaka deja ba prophétie bimaka ebelawa ezakaka ya kokufa. Ya kokufa na kokufa. Prophétie o mutu bwazozwa mobali ya poto to mwasi ya poto eyaka te. Or ke makambo wana esalamaka mingi.
moto azwi mobali ya poto azwi mwasi ya poto wana bamona yango na prophétie te. En plus bazwaka prophétie na bato kaka oyo eza ciblé oyo vie ekomo change to kombo evanda. Vraiment bandeko nalobi te nyonso eza lokota mais nalobi misusu fo botala bango bien, botala bango malamu. Nayebi te soki bamiso bazali kaka baprofete aliwa, nayebi te so bamisusu baprophétie na bango ezalaka ya liwa, nayebi te. Vincent Tchelouze aza en bonne santé, Vincent Tchelouze aza na vrai moment, Vincent Tchelouze aza l'aise na vie na ye, alors kwa ko bambela liwa olikamu nini hein? Nyonso wana po azosala na kinga kati, nyonso wana po azali engagé kuna. Bandeko fuko talaka ba prophétie na bino, soko lingo salaka ba prophétie sangisaka ba prophétie non kolobaka ya mabete lobaka pe ya malamu. Yoko banda janvier ti décembre ba prophétie ka ya mabe. Ata ba prophète ango ya kala na basala nzambe mususu ba prophétie na mona te ya liwa na ba pasteur kutu oyo balobaka na bandimi na bango kala te ozopambwama mbula oya sika okopambwama bango bien. Ata moto ango apambwami na ye te mais pourvu que pasteur apie espoir, apesi idée ya bien, apesi ba idée moko positive. Donc tant toza neti lelo na 2022 pasteur alobi na 2023 vino ko changer, okopambwama, okozwa mukanda, okozwa musala bien, okozwa libala. Eza ba prophétie moko positive. Ate salami nango te mezali positive, ezotia mutu à l'aise, ezotia ba proche na ye à l'aise, ezotia ba membre ya église à l'aise. Mais siko yoza prophète ya baliwa o Vincent Tchelouze azokufa, ata Vincent Tchelouze azo sentir mal à l'aise te, mais bato belé bazo sentir siko mal à l'aise. Siko ba prophétie yango pe ekomela yo habitude, ba prophétie ya liwa na liwa. Bandeko botala batu wana malamu, vérité botala batu wana malamu. Potang mususu bango moko nde ba organisaka baliwa ya batu. Ponga natali Vincent Tchelouze, natali vi na ye, natali nenga mataka, natali nenga za l'aise, atana na boti te. Mais nazomona te ke Vincent Tchelouze aza na position kufa. Kaka nde soki mutu wana azwi prophétie alinga boma ye. Po na kati ya kinga kati namoni pe mutu wana posa koboma aza te. Mama ni mama na ndimi ta koboma ye. Shina Rambo na ndimi ta koboma Vincent Tchelouze. Ekomi a soko kote kuna oyebi ba secret suka nango okufa. Alors d'après bino mutu soka ke kinga kati akoyeba ba secret nyonso ya kaka kinga kati. Tout d'abord kinga kati ya kala na sikoyo na ndimi te koza ndenge moko. Po Shina Rambo na madame na balongwa na pouvoir. Alors nandimi te. En plus nandimi te secret mo eza kuna ya makasi o soki ke kuna oyebi okufi. Po basali na ba parke
basali na avion restaurant po bato bakendeke pona ko passer ba moment kuna o réserve so mbitike no kei siko Vincent Chiluzi secret nini akoyeba kuna simanango abomai. En plus soki Vincent Chiluzi ayebi secret kuna siko akoya koloba na bino ba secret bato boni aloba et puis soko ayebi secret kuna aye koloba bino bokondima makambo ya lobi pourquoi pe kozala nango lokuta ponga pe nakokenda kinga kati na fonde likambo na koyebisa bino bokondima po déjà bato kinga kati boyina bango donc elakisi nango te soki Vincent Chiluzi aye na secret bato bakondima to bakondima na bango te po ba preuve ya te ekozala kaka ba oui dire ba biloba loba mais oyo ya kozwelaka bato prophétie akufi azokufa botala ba prophétie na bino malamu en tout cas botala ngo malamu Vincent Chiluzi aza na posa okufa te na moment oyo vie na ye ezokende bien très bien même aya kokufa mais non anango posa te ye loko azosambela abota mwana pourquoi pas bokozwela ye prophétie mukolo akobota mukolo mwasi ne akobota po aza marie pourquoi pas bokozwa prophétie soki Vincent Chiluzi na mwasi ne bazobota te likambo nini wana biso tolingi toyeba po Vincent kolobela biso te mwasi ne pa koloba te alors bino bozwa prophétie boyebisa biso tina nini Vincent Chiluzi te sikoyo na naboti te na mwasi na ye me koya kozwa Vincent Chiluzi azokufa bandeko totalaka makambo oyo tolobaka surtout ba prophétie surtout ba prophète ango na ba prophétesse oyoyo bayelaka bino kaka ba prophétie ya mabe ya malamu eza te wana ya mabe na préféré ba pasteur o balobaka makambo moko positive mais salami nango te bango batiaka bato à l'aise te ba oyo bazotia bato mal à l'aise pe bazobetisa bato mabaku bon nasoki sawa ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, ta et boss des boss ya ni à danger. Donc on va accepter le lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzamela ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu mbote belé na mon boss JP Kiama, on a koza ngisaote. Donc na ko le katesana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, ta et boss des boss ya ni à danger. Donc on va accepter le lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzamela ngai. Ba boss bazali ba boss bazali.
Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour to be mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où Zolanda Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na bakalanga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment ngamu na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger donc ba samta longola zaki Bu ya boss na biso JP Kiama eh nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali eh JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour to be mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.